un gouvernement où Jean-Michel Samaloukonde consomme congolais. Pour razate consomme congolais. Nani? Razate consomme congolais. Internaute baolanda biso na ngomao. Ba député à Nord Kivu na 2012. Basenga na bakonzi à l'époque de Kabila, bazwa mesure pour na ngambo wana ya mboka. Ndeko Kabila na politique nae. Ya tiwe massacré pour régner, balinga ko zwa mesure wala ti. Ndeko Mustafa. Tant que Kabila boma mboko, Kabila boma mboko. To ba mona sengo, to ba mona pasi na motema. Na batangu na bango, bato bango sa bolamu, bazana droit au vivre. Moi je t'affirme, et na ba internaute na biso que état de siège au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le président de leur président. Azum au Kanoana et remettre fin à Marabouya, Ituri, dans Nord Kivu. Bienvenue à très cher internaute, il y a Info Plus. Merci à abonné fidèle Nabiso. Nga bino Mustafa Malem benena ibsabino ke bon message na ngai bayanga bazala kawana scotché cimenté pour na Holanda mayo biso to pesa bango na ko banda boete sans que na remercier bayo basunga kabiso na musala biso to salaka mon papa mon 2G Lukman Mudingumba mon vieux babi mboli agence Badem au versi aux arazo to zibilo na yo to comme c'est là on apporte ndaku merci na espace le Murphy oyo ba pesi biso place to tourner émission et puis il y a un conseil qui va dire Ravel Boyenga Masana ngai ko régal grand couturier na Angola biso to sala musalo ndena lo baizaka rapona ba information yango sala ka to pesa ba binoni so bo abonné fidèle na biso to solola ni to solola biso to solola nyonso to solo la politique ndenge nini to solo la politique lelo to solo la nini to solo la mazali kolega na mboka zo tambola ndenge nini to yoki kuna état de siège ba soda ba comme ba gouverneur to tali kuna destitution ya Zoé Kabila to Zoé baté to mituna soki na mboka bato il faut basala bazolongwa ba sala te ba otikala to solo lango na nani to solo la na président Sango na ba sango ndeni ba o te sango ya nini te sango président ya parlement debout Don Bosco na Kimboala donc président ya parlement debout Don Bosco bangonde terrain donc bangonde terrain na ebite bangonde terrain oza nini na yango na kopesa bonjour président. Bonjour papa journaliste Moussafa. Bonne santé. Qui m'a donc toujours un pouvoir donc qui m'a peine qui to comment nazo refléter le ngabato ya pouvoir. Ozo refléter le ngabato pouvoir pour bozolia bien. Biso to yaka na pouvoir te potolia. Biso to yana pouvoir pour te répondre na batante ya peuple congolais. Na ba destitution oyo bozolongolela bato. Bino va pandisa ngone likambo ya ndeko Zoé Kabila boliboko musango grave. Oh ils en ont grave. Zo aza gouverneur comme ba gouverneur ni. Tokota wana na non même on de boliboko. Nga na kotuna yo mais na pandelo mo kaka biso bino nde terrain. Mais kana ko expliquer ba ino so balando pour une première fois na Info Plus bino nde terrain pourquoi slogan wana. Biso nde terrain ngai na personne biso nde terrain c'est parce que je viens au dans un parti politique moko o ya gérer terrain o ya gérer terrain pas au continuer ko gérer terrain za l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Donc UDPS est lui le maître du terrain. Donc en tant que président du parlement de Sango il y a Kimbola Dombo Skondongo Lobby donc Kimbola Dombo Skozana commune ya Munga donc c'est moi qui gère mon bafou. Donc on est dans gérer mon bafou. C'est pourquoi j'ai dit mission de terrain. Donc mission de terrain ça que non gérer terrain on est à mon bafou. Donc on apporte il y a UDPS dans mon bafou là. Et on a le mission de terrain. Merci président Sango to kota na vivi ya actualité na biso to lingo même ngamba ngomenga na zongisuna no to vanda pour photo solo là. Président lelo yo étant que congolais à part nanu kozala mutayi de paix aux congolais aux analystes lelo yo état de siège salami ba o ba kondi ya basoda ba komi ba gouverneur par rapport à état de siège na soki na bosani teza na Beni na Ituri oyo ba état de siège salami
selon l'analyse d'ailleurs ils ont malamu kocha ya armée bakoma na bisika wana to il fallait que koluka bana mboka oyo bazo vivre makambo wana sur place oyo tokolo bandeti ba député ya coin wana nde faki bazalo wana et olia kocha basoda Yambona bande mission na kopambola no mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le président de l'air président. Et tant que Sango Mokonzi, il y a parlementaire debout, mon président je te bénis. Zambe nango na sambe la katango iso tikaita pambola yo. Likambo était de siège oyo. Eza na olo bango que to kangi bango kacha Chris Benoit. Bato babi kachera kachero Chris Benoit ba ebi prise définition des alaka. Yango to beti yango na Ituri na Nord Kivu. Ndeko journaliste non ngana rappeler ba internaute ba olanda biso na ngao. Ba député à Nord Kivu na 2012. Basengaka na bakonzi à l'époque ndeko Kabila bazwa mesure pour na ngambo wana ya mboka. Ndeko Kabila na politique na ye ya tiwe massacré pour régner balinga ko zo mesure wana ti po ba yeba ki mesure wana ko mettre fin na makambo ya na est oyebi ke ba habitant wana ya Ituri Nord Kivu baza plus de 12 millions d'habitants ka des provinces plus de 12 millions d'habitants sikoyo babomaka batu mikolo nyonso mais surtout qui na maponami ezaka province wana ne binisaka batu ebele yo miracle ngo nzamba sala ka kuna o muta ko kufa dans 5 ans comme manger pour que le voter ezala rapport na nini selon bino si on zo bisa o qui est eza province moko d'abord eza province eza riche eza ba province eza riche est-ce que investisseur ko yena ba province auto investisseur ko yena mboko ba kufa mikolo nyonso aoyate yambona banda na ebisa kyo ne bandela mituna na yo to mo mekalika mbazoe na ebiso na bike biso to yena pouvoir pona ko pesa congolais oyo azanga banda kongo banda tala muto azo teme l'état de siège à l'andoki bo pesa congolais oyo banda kongo banda oyo azanga sama lukonde premier ministre alobi na phrase moko kwa no c'est pendant ngabi oui c'est possible tozongi sa ba congolais dignité na bango cop bino mo bo gérer ba cop nyonso président bo bandi ko toucher ba côté on na yaka c'est possible tozongi c'est la ba congolais dignité na bango c'est possible tozongi c'est la ba congolais kimia. C'est possible, tout là qui s'en a face du monde, l'impossible n'est pas congolais. Il y a un autre état de siège. Bon, état de siège pour contrôler la minéralité. Bon, contrôler un autre bateau, bino bo yebi wana po, ce qui injonction yebi no mo bo récupérer, on peut comprendre ce dans ma boko. L'armée n'a pas un état où l'armée n'a pas un parti politique. L'armée a une couleur à parti politique. Bon, tiens, bateau, bino boyebi pour gérer bango. Répondre par exemple membre de PST. Te boyebi bango. Te boyebi bango. Il y a un bisayo. Baba soda pas mal à pambalate. Baba soda pas mal à pambalate simba bendate. Baba soda ba ex-phase. Ba soda république et pesa mo solo pour batamba. Bazo ma formation à Israël et États-Unis j'en passe. Baba soda mon côté à Zimbabwe spécialité na ba ko za ko chakimia. On est 30 jours au constitution PSI. L'article 85 que bateau état de siège ils auront 30 jours sur qui maison qui ba 15 jours là. Je te dis 30 jours même ces belé pour na pinga wana. Et on a lancé appel étant que 100 ba parlementaire de lui. Ba imboka société civile. Ma parti politique, Balingomba, peuple congolais a koufi mingi. Trop, c'est trop, c'est fini. D'ailleurs, dans l'état de siège, ma fonction, c'est ça. Si vous état de siège, vous serez simité, tout n'a pas d'analyse. Oh, vous avez le logo, le barango, lobby. Et si vous avez le logo, simba. Je te dis, c'est tout banda histoire, tout banda histoire, tout zonga histoire. Papa Munja Mabe, militaire qui pona kunate suka ezalaki nini. Munja Mabe et Simba quitté pourquoi? Parce que il y avait des infiltrés.
siko ba infiltrer nyonso déjà bozi bango siko ba infiltrer tout bobi mana mitala tala ndeko na ngai Mamadou Ndala personnam oyo abundaki makasi etangisaka so na otanga kombo wana na maya miso ekitaka jeune moko boye akufi kaka boye ndeko Mustafa toto ba Kabila boma mboko Kabila boma mboko to ba mona esengo to ba mona pasi na motema na batangu na bango bato bando sa bolamu bazana droit au vivre. Moi je t'affirme et na ba internaute na biso que état de siège au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'état, le président de leur président Azimo Kanowana et pour mettre fin à Maramboya Ituri na Nord Kivu. Et pour mettre fin à Makamboya Ituri na Nord Kivu, état de siège wana kaka ici pe moi ba problème ebele bande ko na biso ya lucha ne bandeli basalaki neti kaka baboya yango mais na yoki ke neti kaka bazongi na nzela yo analyse ko sale ko zadi bande ko na biso ya lucha tozaka na bino na balabala mais on a compris génie bourgeois. Baza activiste so que lo simité tozana bango na balabala mais on a compris génie bourgeois. Président Sango tozana pays démocratique. Na lobi na yebo. O simité so nga na moni on ndeti nga maboye na melanga na ngate. So ima ya mabe na lobaka. Ba o bayebi. Obi que lucha aloba, il y aura pas un Congo sans Beni. Il y aura pas un Congo sans Nord Kivu sans Ituri. Lucha. Mais le même lucha wana ba publier ba photo ba réseaux sociaux ba jeune wana ya lucha na butu ba do pesa ba rebel manduki pour ba massacrer ba maman na ba jeune ya lucha ba preuve ezali na lobi bien na réseaux sociaux tout monde ba photo te na lobi lucha mais tout monde lucha là ta polo il y aura pas un Congo sans Beni, il y aura pas un Congo sans Nord Kivu sans Ituri, mais les mêmes lucha na mona na ba réseaux sociaux ba pesa ba ennemi minduki ba bonga ba congolais. Et aujourd'hui pendant que ba bomaka bande ko na biso banani ba capturer ba photo pour ba publier eza lucha et parmi ces jours-là eza ba onisiente eza communauté internationale o bazala kuna la guerre ka guerre eza yo za na tayo kanga photo on comprend maintenant j'ai o bande la lucha ba bundaka j'ai au Bossala, parce que binoto boko nga ba photo bozo publier botinda libanda communauté internationale zombona bazoya au soutenir bino pour ça ba biso ta na moment ya komela au moment où état de siège pour remettre fin à makamana lucha aussi fanani d'ailleurs lucha na sibasma juridique lucha wana subasma juridique ni eza ba mouvement citoyen ba mouvement oppression eza ba mouvement ya oppression ba libre ya ko s'exercer par rapport ya ba consentement na bango au prendre acte na décision o mokonza mboka lobi a l'autre on prend acte il y a pas prendre acte pour bazaba congolais biso pe tozaba congolais to soutenir l'état de siège yo prendre acte état de siège c'est mettre qui déjà en place déjà hier samedi ba bande ya kusala donc yo lucha communiquer on a yo zéro et ko linga te ngai sango na mondir o modir banana na modir ba lucha na ko modir bino biso to lobi to sunga ba mapinga to lancer appel nde mokonza mboka lobaki société civile acteurs politiques ma confession religieuse ma religion tout tozala na sima ya ba mapinga na biso o baza na front po pesa kimia na partie est bino boya na bande kwa sutuka baluka bande kwa nani sutuka baluka nde banandi sango bango yena ko sutuka baluka boluka bombuye ba bande kwa sutuka baluka wala pe mouvement citoyen pe kaka so comme na bango yena website bango bazo me composition hein ndeko sango tozo continuer moi mukie lelo destitution na bandeli sous destitution boa mabe pouvoir oyo fimba kekele boa mabe makasi baye bazo sala
bazolongwa bazosala te bazoboma ville nde topesi le exemple lokola ville ya Kinshasa oyo bolobaka ville kin propre kin la poubelle oyo bango moko nanu mokonzi ya liboso na ya mibale guerre entre mususu ya makolo ngulu botali bango ka boye mais mutu a changé Tanganyika comme en Europe bo destituer pour bolingi ete pour alingaki kokota union sacrée te ndeko sango pana bino bongo malamu pouvoir déjà ndeko Moustapha nako rappeler to na olinga te bato ba Holanda biso bakoya to bandimela yo mamozoloba na Tanganyika ido pesa zata na député monté liste zo circuler bo kendaki ko corrompre na ba $2000 est-ce que roti kana loba toko cha yango toko cha yango po naza nango na téléphone na ngai balobi ke bokendaki ko corrompre ba député provinciaux ya kuna ya Tanganyika na ba $2000 ba signature ezali po biso to mona na réseaux sociaux ba signature ezali ya bato bazwaki mbongo po ba destituer Zoé Kabila. Zoé aza gouverneur le roi ba gouverneur nyonso et UDPS aza na député moko te na Tanganyika. Zoé po akoma gouverneur to yemi ndenge salemaka pose à la gouverneur et budget oyo eza loué pour na Tanganyika ils ont concordé te même isala on de kono sa na Tanganyika mbongo ozo. Et pourquoi bino lika bazoe Kabila bino ba ndeko journaliste bolingo komisa kongo roi zoaza in legan de minzam meso inde te muto tozolo bela kaka problème ya kosala azana ba grève ebele o bazo reprocher pana ye kosala azana ba grève bozo banga po baloba kuna keno ba kofungola soki ba koboto la côté wana par rapport ya pouvoir na bino bo banga o soki nini soki guerre ko bandela côté kuna eloko bo banga ki yango wana tozani biso dolala kaponga ba bébé to ex président de kona ye a kobande la rébellion côté kuneza to biso to la raponga ba bébé na pouvoir biso. Là je peux te rassurer aujourd'hui na ba internaute que biso UDPS ponga ba bébé na pouvoir na biso. Ndeko Zoé Kabila ndeko Kabila kabange so inani baza li passé ba d'aller passer da to na page obiga Zoé na kata bureau ne photo chef de l'État Zakati. Tu connais le chef de l'État Tanganyika. Tu as la police de la Panzali Bokia. Zoé Fana, Kimia. Obi Zoé Wana, Aboma roulage dans ce cimat. Pendant la journée. Na nini otuni ya nini ne yona biko linga tena Panzali te biso ngabiso ya bandi olo ba mama Panzali Bokia biso ko banda Panzali Bokia biso te ko sala ça la sorcièreté biso na pouvoir na biso to corrompre ka mutu te poto sala te chez nous c'est quoi on t'appelle te expliquer aux politiques te longolo molimo be to pambo no comprendre que on va maintenant changer le Congo pour aboyika union sacrée yango na bolingi te abo union sacrée soko bo union sacrée c'est comme ça ndoki penga na ko maudire yo union sacrée eza pour na peuple kuna autorité morale azate. Tout le monde est libre de faire aligné même pour l'intérêt de la population. Na kata union sacrée ka wana ba ope ba kotaki wana pe ba yelaki pe mwa kanyaka autant gouvernement bimaki toyoka bango te biso kutu boye ozomona te quelque part bino moko boko tia ba koka jambe na pouvoir ngo par rapport à union sacrée qui toc union sacrée qui toc to pesa ngo combien de temps ti 2022 kozala 2000 tengana lo baka na 2022 awa union sacrée ozaka za sunde tozo kendela ngo na ba o bazui ba poste gouvernemental te ba ozala ka ndenge na ba déclaration na bango tant mokonza la saki consultation yé pour na kosuma et non pour na ba poste yango rattraper bango lelo totia mwa parenthèse mais autant gouvernement bimia oyokaki yo oza moto olandaka maezo leka na mboka oyokaki ba déclaration pe ya ba misusu nalandaki bango bien par rapport ya ba o bazwi te par rapport ya ba député olandaki makambo wana nezo yango na tuni yo union sacrée na ndenge bozomonela yango ekozala kaka malamu yango na répondre que union sacrée qui toque 2022 to vidéo qui toque 2023 qui toque otoke mapona pona yo pona
mpona ngai na biso union sacrée nde baza wana moto abouge ati ngana bengaka gouvernement oyo ya Jean-Michel Samalukonde consommons congolais kuna re aza te consommons congolais nani re aza te consommons congolais donc na consommons congolais wana bao batikali mibanda bayebi ke bana mai baye osala mbulu e biso toyaka na Assemblée nationale awa mpona koserve nini exécutif na kovote baloi gouvernement ngoko mona ngoza gouvernement banani consommons congolais te pona yo te ba benga ka gouvernement ba warrior ngana benga so consommons congolais ba warrior mais ndeko matata pona lobaka gouvernement ya ba technocrate ba technocrate suka na bango zalaki nini to salaka na ka mo ba analyse bo tozo keneda na ko suka na bango zalaki nini faut la chapeau moto ya la ndenge nini mais obi kana kata ba warrior mutu musuba ko za nepe warrior te me bo bendie ka po alonga mbango te na linga kaka na yebi na tuna kaka to bandaka wapi na bakombo to bandana ba technocrate te le to na ba warrior wana biso na ba technocrate chapeau la ndeni chapeau ya ndeni so meto ko ya mbango biso moko daya to zali ba défenseur réunion sacrée le parlementaire debout ba image na biso etika laka président Sango toujours cité déjà ngana lobaka bande ko ide pes boyebinga na lobaka naza mona ndako mais ozo loba soki mabe mo ezali photo lukaka kolobaka yango nde daka biso il paraîtrait que ba infiltrer ba komo ya na parti ba o babundaki heureusement le paraîtrait te ba candidat mutu ba o ya na bango ba infiltrer bazo na parti bozo pesa bango ba place par rapport ya ba o ba militaire bozo considérer bango te président Sango pona yo dossier on ezaka du jour au jour to lobela rango moi mingi est-ce que lelo na pouvoir ba o ba militaire qui ba koki ko se retrouver te des journalistes question nous a vraiment très capital. Maintenant, Lingana répond à la question, on a deux volets. Le parti maintenant, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ils appartiennent en pouvoir. Hier, quand l'UDPS, vous avez une balabala, on avait besoin de tout, et tout. Pour qu'il y ait pour pouvoir. Les autres partis en pouvoir. Certes, tout le monde a rejoint Moussalate. Tout le monde a comme président, comme gouverneur. Non. Les 18 ans, le 22 ans de la cabine. Nous devons savoir que ça là, les 22 ans de la cabine. Mwande ko boza ine na mboka kuna soki yokomi mukonzo bando benda ye ba membre église na bino ko bando benda ka bango c'est pas comme ça. Tena tunika eza question question la vie ya batu tozwaka ngo kaka na biso kaka na base tozwaka makambo wana na base bato ya base oyo bayebi mamo na oloba ezalaka kaka na base le parti ke bango bakomi kozwa bato ba église na bango baozwa bandeko na bango bazoutaka bamboka bazotyaka bango kuna biso talaka biso boye ngai nazalaka mal à l'aise kolobela parti na ngai na média matériel wana ozolinga omemela ngai. Je me sens vraiment mal à l'aise. Question quand même. Tu éclairer par rapport à ma propos Toyo Kaka. Il y a mon azul baboui. On dit bande quoi ba yaka ba propos wana na ma média. Maman mon qui va incapable à en gérer. Parce que moi qui te parle maintenant. Bon tout bon puis ça m'a au moins a changé. Je suis formé. Je viens d'une partie où il y a une école. Il y a parti. C'est l'UDPS. Président Sango, Tozo Chité, Lelo, Toyoki que secrétaire général Morobo Azo Sala meeting na 7e heure, il y a un secrétaire général, le nouveau secrétaire général il y a parti. Na koki koye bata komona soko kopesa yo ne faut pas ça komona yo no bingo yo bien information ate maître Guy Bao. OK. Azo sala nini le nouveau CG azo sala meeting na ye na ngana tuna kaka oyebi yango jusqu'à maintenant autour ça l'émission na yebi que le secrétaire général il y a eu de PS Augustin Kabouya Monabouté AK47 et le président AI honorable Jean-Marc Kabunda Kabou
Maître Gimbao, c'est un combattant de l'UDPS. C'est un combattant de l'UDPS. Mais non, il n'y a que via Yeba, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. La minute Soyo, nous gérer parti, c'est le président AI, Jean-Marc Kabounda Kaboul, le secrétaire général Augustin Kaboul à 47. Batou Baroleka, il est passé au Tikala. Vieux, tout Tikala Mambouana. Tout Tikala Mambouana, nous sommes tout Sangana pour te sauver pouvoir autonomuka pendant 35 ans. Pour sauver Ango, oui, aujourd'hui continuer. Question moi Mukeyenga. On dit que na kata IDPS des ordres des alaka. Des ordres des alaka, mais moté mama beza moi mingi. Des ordres des alaka. Moté mama beza moi mingi. Parce que na kata moté mama bewana, ba on manipuler batu, yango ba bon roi za des autres. Yango na osenga lelo. Na ba cadre na biso ya parti. Plus précisément, na président AI. Papa, on a monté ma monnaie, nous avons dit quoi? Baluka bango bato sur on est en opposition, tu as une bolingo makasi. Tu as une bolingo moi je te dis, na on va aller défiler mais les loyo. Bato bazu chance, on a tout autour à ba continent biso. Maman on beta ba diabo. Au monde il fait ce qu'on bendi sango. Le roi est populaire dans mon vraiment ce qu'on bendi sango. Mon y a plus petit. Mon ayo ici bato mon aloba ku tout beauté. Na minute nous devons sauver notre pouvoir. To sangana nanu, to tika ba divergence. Comment y a le lot dans Moko en République démocratique du Congo. Si nous voulons parler de la politique, papa il y a solo faut t'en aller dépenser. C'est l'histoire. Seulement la politique est sud-africaine, il faut le ANC na 4. Pour politique nous a sens. Seulement la politique, il y a Angola, pour nous a sens. Faut t'en aller. Toujours citer aux autres langa, parenthèse, mon sous autour, aux oies battants et belés. Il y a d'autres qui ont été habitués. Bisoli de paix, tous à école, tous à université. La carte, c'est l'université, je suis à Ganayo, mais maintenant, tu vas pour un démon. Maintenant, Rosa Briand, info. Donc, le lot, meeting les athées. On reconnaît un mot de l'eau meeting les athées. Pourquoi? Parce que bateau va dire. Mais babengi ba combattant musu pe ba bango pe ba lobi ba ko salawana. C'est ça d'ailleurs qui fait la force de l'UDPS. Liberté d'expression. Force à l'UDPS à moi. Liberté d'expression. Mutumora la moi ben ngane na boy na mo ko na l'UDPS on sala boy. Aga logo ti batu na aida bo bango de ba combattant. Pyramide renversée. Là on a mis sur force à l'UDPS. Je vois micro na caméra no kende kuna na meeting wana chaba melo midi parti. Kende kuna ba betelo ba slogan parti. Et tu vas comprendre ce baza ba combattant, ce baza ba combattant. Mais je reconnais que le maître et Bambo, c'est un combattant de l'UDPS. Il y a Tongo. Mais il n'est pas secrétaire général. C'est dans ça que tu cité déjà, qu'est-ce que tu as moi et l'eau, président AI, premier vice-président il y a Parlement, a inauguré qui moi toilette publique il y a côté kuna analyse na yo cause ani na wa pesa qui peut baba question na nga sur ozaka wana ils ont malamu pour le président AI et puis maramona au sala wana et cause malamu ma beza wa piso suivi la compatriote ma beza wa so ki muto osunga ba compatriote ne musala ne yango wana na tuni ma beza wa pi na pouvoir autonomie tuna te mais na bika ma beza wa pi so ki muto osunga ba elite ya lobby. Mais bon, il y a pouvoir il y a Goboma, il y a Finga, maman, non pas maman, et il y a Kenda, ménopause politique. Donc, comment on est là? Vraiment, c'est un réel plaisir. Il y a Koyamba Ndeko pour une première fois une émission. Mais on a déjà, donc, tous les bango, tous les bango, na collectif na bango, on a appelé ça président Vasco Moté, président Gilles Moté, président Mathieu Moté, c'est belé. On a quelqu'un comme on a Moté.
remercier hiérarchie Nangai, les coordonnateurs JC Mwamba, Bissou na collectif, tous les coordonnateurs Manko Aza JC Mwamba, pour la glissama na coordonnateur adjoint Levin Ilungwa, Delphin Katende, donc Gustave Lutumba, Vasco Chamala, donc Bissou chez nous, c'est l'unité. Bissou Moussana, Bissou Zaliko, mobiliser base, couper sa base d'information. Donc nous sommes la première structure mobilisateur de l'UDPS, les parlementaires debout. Message na yo pe asuka na bayo nyoso ba Hollanda yo na Info Plus pour une première fois vraiment na émission boye oui ça bango ni puis ba congolais nyonso liboso za no ba combattants au ba partout dans le monde entier et puis les congolais. Na obana on nous koyebisa ba combattants et combattantes de l'UDPS. Bande konangai to yeri bien problème aux Zoleka. Mais moi je m'irais où je proposerais que to yera na ba problème na biso ko etala mona médiatique pour trouver une solution. Et je demande à tout combattant et combattant de passer aux joignes. Tout ça, le message, pardon, un soutien pour l'armée, en front. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Pour la première fois, pour la passer les cadres de changement. Et pour les Congolais, le peuple d'abord. Nous sommes maintenant au pouvoir. Le contexte est et tout comme il y a beaucoup de place. Donc 22 ans, et dans 2 ans, dans 5 ans. Donc mon fils a dit ce temps, on va changer les choses. Et là, on est là, c'est nous qui dirigent. Mais bien que le peuple est d'abord, le bien belé. La casse, le peuple est d'abord. Dans 3 ans, tout ça, tout ça, 45%. Et je suis président Sangoné, président Kiane Bandeli. Na limi ba monsieur sala ba ndebi ko fin la tenete moyo sali analyse mo ba tu peux ba beteli maboko ba to nyonso ba oza na posa na ngai de contacter kaka numéro de rédaction ba on ba bi comment ba ko retrouver ngai collectif ya ba parlementaire de eza na ko sala redynamisation ya collectif donc toujours tambola partout pour qui est parlementaire et qui ne l'est pas. Parce que on peut moi toujours quand solitaire à lancer à paix dans ma partenaire qui soutenir parce que la République mobile déjà na Kinshasa calamité aussi ça c'est aussi Kinshasa faut mettre à la province oyo phénomène parlement de beaux alarana tu mettre tu implanter tu tiki tu pamboli bon pas ça salam malam après OK na ba province les alara déjà mais tambola bien té ngamo sango na ozalawana implanter aussi c'est na benir bino pour bosala musala malam. Merci wadé zalaki président Sango to yambaki na micro na biso ya Info Plus ngapé aussi saboté ça na remercier bazo soutenir Moussa Nabiso na si ma caméra ndeko Elisampo mon papa mon deux jeux Lukman Moudingumba mon vieux Babimboli agence Badem Oversi vieux Ozali le bag non té Ozali logo zozonga ya donc ya partenaire officiel nos sponsors officiels logo zozonga zaika mo ba mike tu fay to bomza technique banini ya conseil qui ba di rappel boyenga massa na nga bakati donc vraiment na remercier yo no pesa make ya sifo simbali sango korega ya maïnga batu bazé belé na lo baraba massa na nga partout boza dans le monde entier bana quartier Congo bana ya quartier Congo massa na bino leki na bino ya na bino moi na bungi moi muke moi mama ndefu na donc moi ba pra ebele tozali musala eza musala biso toloba to sala yango pe to bandara ko sala malgré ba quoi que banini mais tozali wana vraiment bo s'abonner massivement na Info Plus to kuta na numéro mususu merci na espace Murphy Pesibiso place pour tourner émission malgré ba gérant nango banani ba na yebi ba commenter mais espace Murphy ezali na pompage na cité rétro na Malweka donc vraiment to kuta na numéro mususu bye.